koyebisa Pepe Kale tomoni mwana moko na studio kuna zoyemba net yo Pepe Kale siko makelele wana ya koyoka ngai komeka kokoma trop atindaka ve juna luka ngai juna mbafu mosusu tokutana nga na juna mbafu kana na balabala kota babundo wana kasavubu atelemisa voiture na ye ayebisi no petit na nga toko etika nga quelque part nga to etika na yo bon na côté na voiture mais na bangaki na yebisi master na zaki na ye na yebisi kanga matriculation na ye ya voiture soki likambo bakuma ko yembisa nga nzembo ebele balobi na ngai yemba nzembo oyo yebi na yembi trahison non na yembi la reconnaissance n'est pas de ce monde tala ndeko tozalaki biso mibale ngai na yo kolia na yo ngai kolata na yo ngai me oyinaki ngai pamba vocal liboso na sala na nzembo ya juna mombafu soki bato mibale balingani eza bango bazokisa eza bolingo nga nazotinda ekosenga mitema ekutana eza bolingo soki nzoto mwasi ekomi kolengalenga mama chéri soki okwanzinga na tolo eza bolingo ekosinga nga na mitubela donc vocal na bamba spando linga omi soki nzoto ekomi kolengalenga donc vocal on ezaki bena omona totambola na ba mission pire hein to kena mso makolo la mso to uti kota répétition to leka quelque part makolo mais to kuti bana ba obeta bale mais bana pena ba olanda sko ndinga or to zebele na nzemba yani to to zo to ba vocal te hein viens nga de sous moto asenga Pepe Kale que azana vocal mo sa la place wana Pepe Kale finga ga imkolongo Pepe Kale finga ga imkolongo te via za colérique trop colérique afinga ga imkolongo mais mo Pepe Kale tali bina na fin petit na pamba ozane na raison de ça ça no vocal aniati vocal ta ale bien so ça vocal ta to beta vocal ouais donc dato na botama yakobombela nga bolingo nga na mona yo mabe bien chanté we bila baden mwana ya mwasi ani oyo kindenge banzembelio pe bakumisio pesa nga ya no totongala molo na biso oh yani Bonjour et bienvenue sur Cool Media Télévision, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tellement nombreux entre de nous suivre partout dans le monde entier, je vous aime beaucoup beaucoup. Je profite aussi sur cette occasion, on a souhaité la bonne fête. Il y a moi de la femme, il y a tout le monde entier. Là je vois ma maman chérie, maman Chantal Koulou, Zolo, je te salue aussi maman, bonne fête. Maman Françoise Ovita, bonne fête à tout le moment. Cynthia Kapachi, bonne fête à toi. Grace Temo, bonne fête à toi. Yamami Léla, bonne fête à toi aussi. Bonne fête à tous les mamans. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec un artiste musicien. Beaucoup de découvrir Kalamine Tena Combo, beaucoup qui culé, il fait quoi? Azalaka wapi, bon, il va vraiment succès plutôt, il va oyazo sala mikolo. Sans plus tarder, je dis déjà un grand bonjour à mon invité. Bonjour Bia. Ouais, bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Santé, tout va ça bien. va. Ça se voit bien habillé. Santé, merci, c'est gentil. Pareillement, il est plus bien habillé. Voilà, santé, bof, bof, mais ça va, ça va. Un souffle de vie déjà, ça dit oui, ça va. Oui, ok, un petit rappel à tous nos abonnés de Cool Media parce que c'est la première fois que on a Cool Media Télévision. Un petit rappel là, moi rappelle ça. Ouais, donc Ngai Yobi chante. Moi en abino. C'est-à-dire Kouta Uta Musika. Naïmana Pepe Kale. Na sala 5 albums na Pepe Kale. Album Alboso to imara Chaku Songi Songi. Après album Mami Balé, to sala ka full option ou to la Ninja.
Après, tu as ça, deux albums Mobima. Moko Tour de Babel, il y a président du Lumona. Malheureusement, il mis la pénalité. Bon, il y a Robima après, mais. Et on a tout comme il y a un problème de donc ce qui fait que tout ça, la pénalité va clip dans côté. Après, quoi encore? Après, tout ça, l'album, on a président Papitex. Et qui est dans le côté de Tanzanie. On a besoin même combat producteur, on dirait Koufa. Après, tu as ça, la cocktail. Oh, Yasuka, na Pepe Kale, et puis Pepe Kala Koufi, on a voyagé nanga, donc on voyagé dans contre groupe et puis tout. Après voilà, na Zongia en 2016. À part ça, on a voyagé en Angola, on a été à concert en Angola, on a même eu Dokolos. Oui, Dokolos. Ok, j'ai dit aussi bonjour Dokolos. Ouais, Dokolos. On a même eu en Angola, on a été à concert à partir de Potombamo Angola, en 2011. Naye qui ça on a été na ba concert belé ba Grand Hôtel. Après wana naye ozonga en 2016 siko ndé na bandi pena makamnanga ko na sombi instrument naye na vandi sur orchestre siko ndé tozonana quoi. D'accord. OK. Il s'est déjà présenté. Je dis un grand bonjour à celui que j'appelle Barilation, Francis Mavi puis Barilation, l'ami de son ami. Je te dis bonjour mon vieux. Bia chante. Tu as dit au Sali 5 albums, on a Pepe Kale. Raconte, on a Pepe Kale, ça les mande. Bon, merci avant de répondre. Ça rappelle parce que j'ai fait pas mal des émissions. Donc, Batoazo, au moins, tout le Lingala, mais Batoayo, quand on t'a mis sur Kiswahili. Ok. Ouais, tout le Lingala, mais. Donc, c'est-à-dire, ils ont Batoupe ou comprendre mal. Nakacha Batoamayele. Bato mayele pe assez bazalaka. Ça dit ndé tolo no lingala boye, bato mso wa on est Congo. Donc moni babande autour de la question, il y a empire na kota ngeni. Pour journaliste ou non ça une émission, mbali boso il y a yambanga. Donc aza obligé à migrer autour de parcours nangai. Vous comprenez? Bon bino wato bolba bia yo tika komba Pepe Kale salaka ya yo. Ce qu'on a gagné, nani a tenu muninga question Pepe Kale. Donc voilà, donc na bino bato bolinga bisoto tika empire combo empire baku bato ya Pepe Kale parce que bolembi on a mato ina bino beaucoup ko lembangote s'il vous plaît parce que ça parcours ya vie na biso, ça fait partie na kati na biso. Bientôt là album Robima peut-être tobando tika on malembe po ça a bien plaisir mais pour l'instant donc tu raison qui sous na combo ya empire bakuba voilà donc okuta na ngai na Pepe Kale ngai Pepe Kale zaro yo ka basango na ngai mwana moko boye azwimba lokola yo mwana mwa mukie boye imba lokola yo alors Pepe Kale ayeba ngate ke naza même ndeko mwasi na ye wa ayeba ite donc sikoyo yeko tombe ke mukolo mususu nazwi mana studio ya grand frère nanga Gato Bivens. Oui, Gato Bivens. Azalaki siyawa chéri akeove. Ouais, Gato Bivens. Nazwi mana studio na ye Gato monanga yako yambanga sipela na ngai bazaki na papa na Mbutalikasu. Ouais. Ilunga mwana bute. Donc du coup et ça là que bah que quoi il Pepe Kale tout le monde moi dans mon studio pour nazoyemba net yo Pepe Kale comme kele loana ya yo kanga comme ko koma trop atina rave juna lukanga juna mbafu mo so to kutana ngana juna mbafu kana na bala kota ba bundo wana kasavubu atelimisa voiture na ye singano petit nanga to ko etika nga quelque part nga to etika na yo bon na côté na voiture mais na bangaki na ibsi master na zagi na ye na ibsi kanga matriculation na ya voiture soki likambo voilà mais na côté du moins na voiture na ye après est tombé que nanzela ya ibisinga ke Pepe Kale linga ko trop ngana kamwe Pepe Kale ngana ke na pa na ete alinga nga trop nini do akosa inga poizo me manga na empire Pepe Kale linga ko trop alors yo sala que na kanisa zo ke na nzela ya bandal pona yibiseke non akita mais na moni parce que ko bangelenga après na moni akomo ke na nzela bon marché ah c'est que to ke na biso ko tambola to komi a wakara na bon marché côté
bakomba biloko yango ebosana ngai yo salle moko monene de fête hôtel ezaka wana na bon marché na Phoenix na ngambo wana lupango moko ya mama kusala ezalaka wana bango bakomaki korepete wana sika donc ngai ntango na ye amemi nga wana namonaka o biso torepetaka awa en tout cas koyokisa nga soni te petit pena donc panza pena sala osala teste lelo voilà nazala même na la gomme ya nini yo la gomme oyo bande uta ngola bata age note bata age nanga nde toyeba yebi yango quand même ça va donc ezalaka mwa minene boye bando koteka ma chère ezalaka balagome bien quoi nalataki yango na nzela totambola na biso batoka nga na bamemi nga na nzela tokonguna bamisere mo budenga di yozoya osala répétition osala teste na empire di olata boye ndenge nini ofanda wapi nabangi na esi bongo no nengasani di yo mwana ngasani na njili odefa forme te so natali juna mbafu mpona yebisiki miyo tomeminga mamo juna bio no botika ye vie kale mutatindi ye misia pepe kale na sala teste mokolo yango donc bayokaki yoki ko bakomaki koyembisaka banzembo ebele balobi na ngai yemba nzembo oyo oyebi nayembi trahison non nayembi la reconnaissance n'est pas de ce monde tala ndeko tozalaki biso mibale ngai na yo kolia na yo ngai kolata na yo ngai me oyinaki ngai pamba na mitiki mobimba na ngai fote nini ozwi nga soki ozangi mbongo nakopesa yo nayemba nzembo wana mamo abimisi vie allez bando ponela banzembo yemba oyo bango to baponelanga allez du coup eyo salake batutu basala nanga test jour na bazwaka te ouais nayeba ke mokolo mwa drumer moko boye ya ndundu mpe azalaka wana obeta bien nga autant na ekomi tour na nga te na otale drumer obeta danse donc na bachanteur balekaka wana koya na ngai esalaki kasa bango tout en fait nasalaki événement moko oyo bato bamataka même na bamire donc je vais pas na commenter yango trop mais bato bamataka même bamire na ye moko pepe kale ntango ayaka po ayaki na retard ayokutanga na oyemba yaka nisaki batiaki disque asilikaka même na libanda wana nayoka lisolo wana soki epa mettre na biso moko oyo bakengelaka na porte ke viekuta asiliki awa akanisi batie disque te toyebisi non mwana moko ya nzoto mikie boye ju na ye na ye la preuve pepe kale mokolo akotaki jour yango ntango akotaki na kati ya lupangu ando okanga juna batika yo neni na aloba juna batika yo ngamu na oyemba batika juna po wani donc eza makambo moko vie juna akolinga obeta yango bien te mais akobeta mokolo esprit na ye pena bonzambe kokota akobetaka non pepe kale moto atindanga na luka peti wana eye kosala sikoyo plus tard pepe kale aye comprendre que biyango il fait partie membre de la famille à moi sinae. Mais avant il pas quitté. Nazwa traitement ya mabe na empire bakuba pour ba quitté. Après plus tard pepe kala siligra na même. Donc papa a boti moi ça pepe kale. Yem ta kendo ebisa ke mais biya wana o bozo kana empire wana kasi leki na hot. Quoi? Biya wana kale tika leki na ngai. Mukona ya wana pepe kala ogangelanga. Yo na moni yo soko zala mbongo ko kabila batu te na tuni na wantu to banga yo na sani president oyo orchestre na yo famille na yo za mwana na ngai oboko yebisa ngai na yeba te bana wana orchestre na yo petit muto longola zate on place na ngo ko vimba donc muto longola nga zate ko muto longola nga zate. Je profite aussi de dire un grand merci à Maître Deosh, na Orléans, le roi de Tomé, Maître Deosh, Bambote Belé. Maintenant, na album Nyoso Bosala na Pepe Kale, tu as dit 5 albums na Pepe Kale. Album Nino Bimisa Biya, Batubaye Bakeno, Soko le Kapena Nzelo Tamba Batabi Biya. Album Alibosu eza ki full option. Full option. Omoni, ma comme choix Mike Toro Landelango Penate.
parce que Sixango ils ont moi c'est par rapport à les autres. Parce que si ils ont les autres, si ils ont les autres, je pense que je n'allais même pas me poser cette question. Sixango ils ont moi c'est par rapport aux autres. Vraiment, on a la vérité. Hein. Donc, en fait, mais malgré ça, na succès on a moi c'est par rapport à les autres. Vocal boso na sala na nzembo ya Juno Mombafu soki batomi bale balingani eza bango bazokusa eza bolingo nga nazotinda ekosenga mitema ekutana eza bolingo soki nzoto mwasi ekomi kolengalenga mama sheri soki okwanzinga na tolo eza bolingo ekosenga nga na mitubela donc vocal na bamba spando lingo mingi soki nzoto ekomi kolengalenga donc vocal on est zaki bena au moins tout temps on a ba mission pire hein tout qui n'aime makolo là msu tout côté répétition tout les cas quelque part makolo mais tout kuti bana ba beta balé mais bana pena ba olanda sko ninga or to zebele donc ngola ça courant on va ba tik ba olanda benanga eza bolingo tu vois et wa na nzembo ya vina nga Juno Mombafu après tu es au sala na yo sala sko cocktail on a salagi dormi après na yo sala vocal na ngai na yani ya pimela ndoko yebisa ngai dato na batama ya kobombela nga bolingo voilà c'était ça donc mais banda na kota na empire ba deuxième voix nyonso tout ya empire ba kuba so zo ka voix pepe kale de honnête moko zotinda moko zozong sana se ya se onanga donc nazali jeune oyo a banda ma vocal pas il y a longtemps mais ba seringa na kota ba bana miki osa ba vocal te ngam na banda ma vocal pour na stade jeune album a Juna cocktail ya même après ba vena ngani so ba sala moi te vena nga santu akoma animateur pour vocal les até de souza wa imbaka be là vocal les até maman à côté kota animation banine voilà nga les gens on a pompé ba vocal. Ah bah oui, aïbi, maintenant on va venir à Teti mais aïbi. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans Nzembo ya Yani? Yanani? Ya Yani? Ah, on le voit en français. Voilà, moi Nzembo Yani. Toi tu sois tu vas vocal te hein. Viens en des sous en moto, à Sengara Pepe Calé que azana vocal mo à la place on a Pepe à la fingara mu kolongo. Pepe à la fingara mu kolongo. T'es vieux à colérique. Trop colérique. La fingère mon colongo, mais mon bébé à la télé. La fille petite n'a pas ma rose en a raison. De toute façon, on vocal. Agnati vocal ta. Allez bien, c'est pour ça vocal ta. Tu veux ta vocal. Ouais, donc quand on a bien pour naïe, viens on merci hein. Mon gars n'a pas bango. Pour y pas dimanga. Vocal hein. Tu me sais la numéro déjà. Ça qui va comment dire, c'était quoi? C'était Pimela na koyebisa ngai wana yani dato na botama ya kobombela nga bolingo nga na mona yo mabe bien chanté we bila baden mwana ya mwasi yani oyo kindenge banzembelio pe bakumisio pesa ngai ya no totongala molo na biso oh yani yani ngala salanini kotala ya pamba ngana tali ngana zangi maloba oh. Ok, merci beaucoup. Axel toi ya le millionnaire ozo kabi ya mengazo palola ozo kavoa. Maintenant de par nayo kolungwa et pas Pepe Calé donc le bac ko s'est installé na poto au Vanaki pendant combien de temps? Na poto 19 ans. 19 ans. Ouais. Bah non ça la peka musique na poto. Ah, na poto bon moniteur na bunga na marché na yo bandela parce que musique ya poto eza ne mona wote ah ndg na poto to eta peu au concert mais malheureusement ah bino boyebite mais sur na beti concert ah na poto boyeba donc jango ça faut ah donc kuna to eta peu au concert na beta va concert donc na misa disque pe kala mais na yaka wote pour sa promotion mais ndema na lo ba boyeba oh ba somba ngote bako ima mais ba le rôle était comment ba ba somba on ndako ba bisu album on a bi ezara bien to somba pour beta na ba bar et beta na ba boîte ouais donc voilà ma maman le lengeni que c'est quoi
Mais bon, moi je pense que tu as parlé sur Peace and Love à Love. C'était vraiment la question souvent comme au ici balamo comme balamo kolabo. Naebi public na biso neni zala quoi. Donc vaut mieux pas babaye. Donc ngamo déjà mis sauter li ko to longolongo vampire. D'accord. Peace and Love et la kisini une explication maman. Peace and Love ils allaient kimia pe bolingo. Donc kimia na moni onango bolingo oyo zakanango quoi. Mawe joyo ki babi bolingo na zala nango ngazala bolingo te. Omoni bi ya comprendre que na bolingo. OK. Omona muta bolingo. Nakati ya Adungu Peace and Love, il y a combien de titres de na Peace and Love tozana bon, tozana ba 7 chansons. OK. So na maximum moko un peu 8 hein, mais bon, yangwana. En tout cas to comme 9 to comme 10 te. Tu vends de l'école comme Peace and Love, les inspirations. Bah, Nzemboana, tu es sûr que sur le marché, ça va cartonner vraiment, ça va faire quelque chose. Merci la question. Parce que l'équipe sudale, oui, Tama, oui, ouais, même moi, ça qui te voit à Sir et Tegabala. Moi, à quel samba que c'est un zamba le mobile. Donc, ça veut dire quoi? Même maman, bopesi ngombe, to bopesi sosoto musulimo ba lingi pina lamba sepel sabino. Espoir na yeza e bimagitoko. Mais ayebite soko yo raté. Poto mona ba se belé so bilogo l'équipe mungo ebse chéri bilogo l'équipe mungo ba fashaka. Alinga ba lobeza kitoko. Ouais, donc ça veut dire que niveau nga ina préparé musique nanga. Bato penza o balinga musique nanga. Tobato balinga qui pepe calé, tobato balinga qui ngai morobi ya chante, moi en abango, bah on se retrouver. Vraiment bah on se retrouver. Voilà tu ça sans matata, sans polémique, oui na oui. Oui na oui. Ah. Mais parce que bizarre tous ça na king tous ça boé. Tobi que Watagoga sur le marché, fallait pour pas du cap la merveille sur le marché. Et bien affilé sur abimisi, zarasom. non kasi omoni batona. Mais quoi te fan parce que Tobi que batona bah sur le marché, bon, pourquoi tangi faire parce que ma maman regarde moi ils ont bête. Faut tangi un peu faire parce que on va faire rigola Robino Mundibu batona vraiment ceux qui va boire qui sur le marché. Voilà, faut tangi un peu faire parce que moni monde dango il y a fallu na faire et comme ils sont lobby kamuro il y a bien pour na fali bata faire basiliki. So lobby kamuro il y a bien pour na faire bata fali basiliki. Or ba obo sanake Bissonia surtout toi congolais, mutu pas reçoit chambre boy tomber pas fali. Mutu pas reçoit chambre boy tomber pas ferré. Yo comment kabola. Te nga fali amasa na lingaka même si tu coopérer penate. Ferré amasa na lingaka. Non ko coopérer tes za to kutana rate to mela kopo to vendre ska moko. Voilà, tu coopérer penzati. Donc penzati dans ce sens là en fait. Pas de yon muna bengi mutu nanga ferré mutu nanga donc faut apprendre na bango mi balé ba fa na bango ba lukela ba to ba problème. Donc moi je pense que sorotali même makambo ya ba orchestre. Muta banda makambo ba orchestre na biso ba jeune ils allaient fande. Tant longue pas ya VJ ba sala ki orchestre. Mais et simbate à leki. Académie yaki et leki. Après sur la bosanité nani ayo sala Bill Clinton ayo sala faire écoute azonga ki akine pas Kofi. Bill Clinton a sali orchestre nae entre Bill Clinton la coste na moko bo sala orchestre nae mais je pense Bill Clinton a sala orchestre mais makamna lo ba no talaka abumona ebota hein après Bill Clinton après faire ayo sala orchestre nae atiki akekuta ne pas quartier latin fallait à Longwe à ça l'orchestre nae après il y a un moment faire à Longwe à ça l'orchestre nae tilelo après un moment au monde oh nani ba fabrigas pe baye à ça l'orchestre nae après un moment un tel paye à ça l'orchestre nae après le lope bina filo aye ba héritier wata goga motonanga motona tembe à ça l'orchestre nae esimbi ozomo na te ba bota mape ba ozwaka à place. Donc, je pense que question là, ils ont bien été. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, bateau abota ma besoin à place.
Nani andimaki petit na biso le rôle bina filé par ça succès. Pour ba critère ebelé à Mickey musu ces ozangaye. Mais succès y est. Donc par exemple succès to makambuya est-ce que Simba nani ebiso que fallait andimaka lelo ozalaboyi. Andim yemo yeba yonte. Soit yeba yongo nga beta pa kofital nga zela tana eka komi boy. Ouais. Donc tout le monde yeba raté, je pense c'est ça question moro. Na répondre Robi répondez là. Donc je vais pas na répondre au bongo mais tchana esprit na yo que nga na za près de près. Et après le 8 près. Ah, voilà. C'est le 8 mort parce que après le 8 tozo ma ici to yo tout na yo. Comment ils ont kendele? Comment ça évolue quoi. Et ça il a bien parce que tu autour na tinga bien autour on est ni au mon plan là. Voilà bien, je suis tellement contente en allant dans le plateau, voilà. Non, ça vraiment que c'est ton tour à l'âge toujours solo là quoi. Maintenant, dès le moment où à venir, il y a musique, na biso congolais avec vos frères, na bande ko ya basio bakoma pe ba bande ko na biso ya basio ba yemba kata ngomona ka vraiment génération na bino na ba o pe ba botami na sima na bino. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à la musique congolaise? Bon, merci la question tuningai. Merci de comprendre. Merci de comprendre. Donc, na Congo, il y a une musique qui est un succès. Comment ça, na comprendre? Na Congo, il y a un musicien. Il y a une musique qui est bien na Congo. Mais ça a un succès né congolais a besoin. Ato yebité ça no ka succès bango ba bengo grand prêtre ba bengo grand musicien ba bengo leader ba bengo ba combo tout mais ko yeba na onde musique té pour so yebi musique nano sali succès le rôle ba wana té ba boya yo mais so yebi musique té o sali succès le rôle ba wana ah leader grand prêtre Mobutu Obama chef de machin ba combo bando ya quoi. Donc moi je pense que musique il a lelo et baby momke. Et baby pourquoi? Parce que la musique est comme cop en fait. Ils ont sous moussalate. La musique va tanguer la en classe. Moni cop va tanguer la en classe. Mais musique va tanguer en classe. Mais bah tout va comme si on cop. Mon bah DJ va comme un musicien. Musique pas tout. Bon, on va y banzani bazoa succès, on a rappelé à super succès. Ce que ba DJ on va comme belé, ba mission à l'insou ko yembate. Ba mission comme ça, donc en fait, américain a connu que tika jamais musique naie parce que musique moro boye ya rumba et que ça il a bon succès. Bazana rock and roll, bazana rap, bazana na slow, bazana na jazz, bagoti kango jamais. Mais biso pena identité zobunga, soi-disant to kota na world des anines. Musique world des anines. Pour rumbeza eza musique oyo euti na charanga. Charanga eza musique ya banani, ya kibent. Lambada. Baila bamba, ketombi tumba, bala la bamba. C'est ça, il y a un qui y a un sali qui pombe pom pitombe tututum 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 Wandi milanga oui ça virisi. Vraiment. Non, parce que tu as dit Dimélanga de Quadra, c'est la chanson de Quadra Koraman. Maintenant, je voulais demander encore une chose. Avec toute sagesse, puis, les Ozan ont vraiment la musique, expérience Ozan. Est-ce que pour nous, ça, le succès, il faut y comment je peux dire? Il faut y un sanitaire na katia. Nzembo so tofo imbara ba makamo bo nzembo ça que non soki ba tiango na te vota papa vanzo mama tali azala na bana moye ba tala ngwezate yango de benda succès. Merci na question na yo. Moi je pense que les Cambouana nga na séparité publique après ça ba mission faute. Pourquoi na séparité? Parce que tout ça constant tout mona ba nzembo ya bêtise. Oyo lo moi bêtise na kati. Binoba basibo les langues laisse tomber. Nous je te dis. Donc
tomonaka pe bana mibale pe balingaka banzembo wana. Alors sikoyo mission nini akolingaka nzembo na ye bana basi balingango te. Donc le roi bana basi balingaka mingi maman donc faut luko sa nzembo moko ba maman pour se pel sabon. Donc mission za commerçant akotaka na mode de DG. Mais koyemba bêtise c'est vrai eza mabe. Mais ce qui est vrai, vérité na public balinga bongo. Mais bako sarabiso voilà, banzembo so yemba, talango na bana moyen te balinga ngo. Na kena obeta na Angola. Krimoro zagi ya vina biso kofi. Bon, ba meminga na bar na ba producteur nga to vandi ba che musique ya biso isili tant ba che ya no rai bandi. Ngai na boya ndumba. Mama ba basi bazoka batelimika lukoluka banda abodi ça va. Mais c'est vite fait à comprendre. Talaka nzembo ya mutu nanga troisième doigt ba basi ne balinyo nzembo ya vieux nanga katagurumo ba basi balinyo nzembo mutu nanga oya boki na katsa boka libanda ta ko zero bani quand ba basi balinyo donc les autres questions les autres faut tout dans le public pourquoi bino bobe ça ba musicien boy oui pour ce moment ba boy qui on musicien pas maman moi muta sala boy excusenga explication msu souhaiti na to que moi musika mais ba se permettre bolimbisanga ça dit muto sala ki string si ba basi ba yo te autour là tango te engé sila luka bino bolingi ngo donc ba to ba sala ngo ba comme si ko sala ngo makasi. C'est comme ça, commerçant la nanga public a kendele. Ce bino bo boya ki ango linge yachi. Lora bino bo validarango. Voilà maintenant. D'accord. OK, merci bien chante. Il y a une question prédemandée aux ans sponsor, il y a tu as ton producteur Azako soutenir Yona plus Sound Love. Ouais, nazana François ma vie puis ba relation. Prétendant Axen Togoyama l'homme de Champagne, les millionnaires. Donc nazana bango mais sans oublier nazana ba staff oyo ezana simana bango ezocha parce que lelo makabango eza lo lenge nyekasa ouais donc Baston Mandiango Israël Bazali ba Jonathan Pondelas de Pavelas de Sarbatino tozana ba frère Christian Kake ba frère Menimi ba Hélène Alamboa donc JP Loboko, Chil de Campo de Yachamakoko, Timothée Mbozo, Ange Bellucci, donc Golf Mbia Cheza, donc maintenant, comment il y a orchestre, on se demandait, comment il y a orchestre, on répète à Wapi, ouais, comment orchestre, on a Mbia chante. On doit répéter juste on a beau marché, mais malheureusement maman n'a pas kufa. Donc on a quoi ça qui, place on répéter mingi et comment on a ba groupe à interprétation. Ce qui fait que place on répéter pendant ici là. Donc nazo 5 qui place quelque part, na comment foutre là quelque part. Donc ça non il y a solo là quoi. Donc non banane et qui ni en train on a banni répétition. Ouais. Moi, je dis un grand bonjour à celui que j'appelle le Kraki Airbag, le vitre par nationalité Kraki Airbag de la part de pasteur Raoul Aboukamou. Je te salue aussi, mon pasteur. Tu comme déjà que les biso ne sont qu'à émission, les biso. Non, chitons. Tu comme déjà que chité, voilà. Message na yo na ba fan na yo ezanini bazela nzembo le wis comment. Ouais, bazana en tout cas na salle nanga et loko yeleki ya baninga te. Mais na sali ka bonne musique. Ça dit na bonne musique na sali. Na katsel bon mo be na nzembo na. Tu beaucoup ta pepe qualité beaucoup ta ngai na ba mission na voix nga. Ouais, mais ça na pas pourri mo na sali. Na embeli va venir tout beaucoup ta pepe qualité na kat. Pour na tchemoi vocal na ekara vocal. Ouais. Donc boz la boyo ka Peace and Love. Bo s'abonner na YouTube na ngai mo Mbia chante. Pour tant que je côtoie maman boyo kango déjà na portable na bino et kobeli bino donc j'ai vraiment ezali eza wo Didier Mpania ya mami cops j'ai eza wo j'ai eza wo non pas trop soki au moins soki ngala sali pibie lo na ngate yo sala nga o sala ngate
Ah, mais ouais, j'ai un système, tu solo lit, tu bandes ça la promotion. Ouais, voilà. Donc, au sein, on a su une singio. Mais bien, apparemment, on a un bassin match ça ou babi moutai, ce qui a zolo balabasson, c'est quand même siga télém dans yo et bessico télémi. Non, on a un cas qui a salle moussala bien, match ça ou. Parce que, attends, au moins, public na biso, ce qui pensa balinga bonne musique. Comme musique, on a sali comment match ça la vote. Donc, et là, on a sali, ce qui est ça pour la bonne musique, match ça ou. Mais ce qui est ça pour la télé, là, de la télé, on est dans une émission. Ok, d'accord. Voilà. Vite fait, mot de la fin pour l'émission, parce que c'est pas la dernière fois, aux Alazanabia. Mot de la fin et puis tes salutations. Ouais, mot de la fin, Nangai. Napesi, Batunion Soto Balingainga, Moté, Bi Azali, moi, Nabino Bi a vraiment Azali. Bande Onanga Orléans. Bande Onanga à Parigo. Bande Onanga à Mien, Netsva Alem Awete Yo Abora. On a soliste Nanga na poto, mais Ayaka wa to répétarane wa zonga wa poto. Wa les seuls, na bena Micha ou ta poto ya wa répéta un avantage. Donc Alem Awete. 20 ans Nanga bena mais 20 ans Nanga il y a bien, il y a pété. Ouais, donc vraiment Bobo Sanati, franchement le 8 vers 16h. Bo fongola déjà ba YouTube ya bi ya chante. Bo fongola vraiment bon mona et lourd moro boza d'accord. Franchement d'accord. Franchement. Tu n'as pas dit de bonjour. Pardon? Ah Bambote. Ah, vous êtes gentil hein. Attends la Francine m'a vu pina son ami accent. Francine m'a vu pina accent. En tout cas, ngana pesi mbote pina na salon salon Omeka. Salon Omeka, il y a bienvenue. Donc, quand tu es mort dans Orléans, quoi. Salon Omeka, on a pu s'y mbote. Salon Zebele, tu sangi sika, tu peux s'y mbote. Salon a petit dans Mbunga Joe, on a pu s'y mbote. Mais bon, voilà, mbote. Ok, merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Moi, je dis un grand bonjour à celui qu'on appelle Thierry Vita, hein, l'ombre, le King Bob. Je te salue aussi. Maman Françoise Vita, je te dis bonjour. Joyeux anniversaire à celui que j'appelle Ciseau d'or, hein, le coiffeur. C'est le haut coiffure. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Mariana Lokondo, la femme de quelqu'un. Hein, maman, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Émérite Nkoulou Makaya, autrement appelée Trécilia. Hein, joyeux anniversaire à toi. Merci à toi de donner ma voix derrière la caméra. Merci à toi, Stella Yenga, la maman de Manuela de Enoch. Merci à tout le monde, à tous nos abonnés. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Cool Media Télévision pour la émission et ça là vraiment bien. Je vous aime beaucoup. Rachel Chaco, le 8 mars, c'est aux Anayo vraiment. Je vous aime beaucoup, beaucoup. On se retrouve prochainement. Bisous, bye.